Makamba ba poison on a déjà t'a dit est-ce que maman Kalunga a poison ngam na chelie ngana na yamba maman Kalunga te na vie non na yamba une émission te nulle part mais ce que yo na zu poison c'est la jalousie ya bango bande ko belo ba zu ba poison na théâtre non ba vanda na plateau na ngate ce que yo ba hando na bango bazaka na ngo libanda balatisa ngo penga en dehors de ça ba relation na bango bazaka na bango libanda o wana bayoka na ngate ba mona net ki ngana na problème na bango menga na problème na bango te bango nde ba na problème na nga t'as dit oyebi niveau relation te yoyebi te ke na monde toza to na ba relation ba lesbienne toza nango to na ba relation ba PD na tous les deux mondes art ba comédien na biso média président Caleb azwara poison wana vie nanga mais non na yamba na plateau te base belé ba lié ba poison mais non na bango na ba plateau na ngate est-ce que bango ngam na tchela bango poison mais likamba poison eza na ka ebimi kala mingi te moni ba taboué eza a eza ka moko awa moko musu awa ezalaki pona ko s'inventer te mais pour la considération dans ça qui n'a envers ba comédien. OK. À chaque fois comédien nyo so bando chama koné na plateau oyo. Azanga obima na symbole à Saratola te. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, mbote bandeko balandi ya Top Media Télévision, bino baye boko zwa libaku ya kolanda émission oyo na ngambo ya Saratola télévision, émission na biso le cours de bonne conduite yango yo ebandi papa maman zwakiti o bengi bana o balalaki surtout ba cousine ceux qui déjà si baki na chambre la monsieur bango bo pesi bango kita liboso ba fandi une façon ba luka balanda émission o na ndenge esengeli. Voilà, aujourd'hui nous allons recevoir encore une fois ndeko na biso Saratola to luka moeto sala ba analyse oyo esengeli ensemble na yé par rapport ya actualité ezali na kati ya réseaux sociaux et puis na société na biso par rapport ya ba makambo ebele Saratola pe afanda mingi na ba comédien Saratola pe a travaillé mingi na ba comédien mais du coup moko pe ba comédien ba s'éloigner na Saratola. Qu'est-ce qui a fait que le comédien aussi ba s'éloigner na Saratola? Qu'est-ce qui est à la base en fait? Il y a des ba biloko ba bimisa sur Sarah et des fois aussi babiloko yango pe tozoyoka pe et pas batu misusu et ils ont continué kobima ils ont continué koloba. Ma preuve aujourd'hui nous apprenons que maman Kalunga obino bolinga kamingi maman na biso ça il a biso musala makasi azali empoisonné. Nous apprenons aussi que maman Top Wato déjà ba révélation ezo bima nuit et jour que mutu moko za na simanzo droit ça la mabe. Je pense so beaucoup na chaîne nanga bon mon émission beaucoup de na chaîne na Sarah vous verrez l'émission to sala ki lobby na maman Top yé moi confirmé à lobby et d'ailleurs au-delà ya ba message oyo nzambe azo ko révéler ba nga déjà na yebi mutu ngo menazana yé mayele exactement qu'est-ce qui se passe dans ce monde là. Voilà, émission tozo fongola ngo awa. Une minute de silence pour celle qu'on appelle Nene Wechi. Nene Wechi, je vous avais promis que je vais commencer cette émission avec vous, ma sœur. Nous avons battu la Nene Wechi. Voilà, tout bande d'émission bouée. Avec la tola. Bon délivre derrière la caméra. Fongola pour que mon kilido ait comprendre que je suis avec Saratola. Tout le monde est topé ça y est Maloba. On a profité pour moi mon qui a repé sa papa Diego Milito Mbote parce que avec son autorisation, j'ai l'habitude de Koloba que nous faisons des fois des émissions avec sa femme parce que soit boy à ko sala na EPT. Voilà, la tola toza déjà lelo moi sika makambo sika actualité à sika Mbote mais nazo benga Mbote tali na funguli da caméra yo ozo benga suna te nazo kotsa mutu te ozo kotsa mutu nazana mutu ngana ningi nanga sukoloba makambu te donc ngana komi mutu ye moko aleki na ligne alobi likambo na ye oyo alingaki aloba na yo esili ngana oloba te mais ngai naza awa nazosala émission c'est moi ngai nde na présentateur comment yo kobenga mutu po aloba makambu sans pour autant que ngai na yeba bon na informer non dia na kata po soit rappeler pe non yamba na olexa po kuna na ba Europe na ba on ebtemsu akekayo ndeko moko azana besoin asola na ponga ebisinga makambo
Siko nga makambo wana msuso na ebisi oyo mona ngoka neti baje tami alobango et puis abaki alobango en direct. Ça makambo nini mama biso to banda émission ndeko na mosi. Et pexi biso tout ça la déjà émission. Et c'est pexi tout ça émission. Et pexi biso ça émission ten na benga ina kotsa yo yoka mukili pe yoka batu pe ba yoka. Vrai ou faux za na mosi te. Sarah, makambo liso lelo. Non, Sarah, moi, dans ma tête, c'était déjà passé, c'était déjà parti. Quand c'est Kenda, on a l'obité. Vrai ou faux, Batunion, Sobaebi qui a moi cité. Non, mais maman, eza raison, t'es que dans nos benga batouboye. T'es ngana benga batouté, Moutalobi, a besoin ye aloba solana yo en direct. Ngai na pesio message déjà ba message be na pesio ya batu on dirait ezoko mate ba mona lokanga na bomba ka na batela kayo mutalinga s'exprimer on habite na ebisa ke de anga soika na kutani na tadi to bandi live o émission na robenga yo o lekolo babi oui mama Sarah na ngina lo bango monde entier po mutacha ka suta di misute siko mabe na ngeza est-ce que donc les capena bongo Sarah dans ta vie oh yo célibataire toté mais je suis célibataire et bon ce qu'on bangani non mais c'est ma vie privée ça peut pas se passer comme ça et les qui na télévision ka mutu na habité na monate atabino mo te mais mutu ngi alo baba sentiment na yo azana ngo envers yo alobi ayebisinga ngo pe déjà bon ngalo kana ndeko na moi sikoloba boy peut-être ça mabe abia sepela na mandefu na yo alinga mibali alibandi mibali bazanga ba coin asepela na douceur na yo ningo lobaka Sarah écoutez asepela ningo saka ba geste maboko yo azo rappeler tiana na kotise kaka Sarah tikaka to kotise il y a des choses qu'on peut mais est-ce que Sarah oyebike ozotia aussi ma personnalité en danger et puis t'as dit personnalité non na sai na ngoni mais aye ko sala te wala toyoka na te na sali na personnalité non mais okokotela ngai awa pour nini tadi te obala to ba wana mwasi yo wangana awa kutu ko saka nini otena matcha buto betaka te yo wangana na tuna obetaka olobaka na ngani Sarah te tadi banga nzambe obetaka Sarah tout ça l'émission tadi te na lobi liboso ya kasi yo zo banga ka poani mutazoli aingi yango azobenga alinga exprimer ba sentiment na ye je suis en train d'éviter ba bavure ba bilomo zanga mutuna makolo moi je sais que je suis un homme libre naza libre naza na engagement na moi si mo boité oyo akobenga awa poya aloba makambo soki mamuni non yo zo banga no kanti ba petit wana o liara ba ona 24 ba ya o sala retour t'as dit senga collecter le retour vous allez attendre mutalinga kayonde alinga s'exprimer ngai déjà babilo kwana ba petite il y a 24 moi je connais mon alliance avec mon créateur donc je crains Dieu nga banga mto mokilité je respecte tout le monde bobangi nanga za siko t'as dit o sala ba région na ba signo tout ba contacter est-ce que vous savez qu'il y a aussi des envoyés il y a diable dans ce que nous faisons Sarah doyo kangi bango mama mufanda basi ya poto mufanda pardon totika to continue l'émission basi ya poto mufanda boza ba envoyer du diable tadi alingi te bobenga nga pe soute te tadi to ba émission tika to ba émission déjà na comprendre nga pe na répondre bango na bobenga na nga soute c'est très important c'est très intense tadi alobi boye c'est très important yango na zo ba c'est très important basi ya poto alingi na ye te boza ba envoyer du diable aboyi mutabenga nga te mutakomela nga te aza célibataire oui mais basi poto alingi te boza ba envoyer du diable OK selon Sarah Tola mon abangi non na bangi te mais laisse-moi finir mes idées abangi Sarah la comprendre yo nga ozala hypocrite pananga obimaka se donc t'as dit problème les anines bo contacter ka yemona venga ama loka na Sarah yoka omoninga te na comprendre je suis un vrai homme oyo benga na privé écoute-moi Sarah je suis un vrai homme oyo bena à côté les maliboso mutalobi NON non t'as dit sur les foufouto avancé voilà pourquoi moi je disais
il y a des envoyés aussi, il y a diable. Sarah, au moni ba émission to salaka, écoute na ba page belé na ba chaîne na bato belé ba yi ba kabiso. Des fois donc on a 50 000 miso bato et zota la biso. Na ba miso na nyonso donc etala ka biso, ya ma BP bazanga kate. Na ba o ba luka ka baliwa na biso, ba souhaita biso malheur, ba luka pe ko tia biso ba piège, ba luka pe biso to lela, baza. Et c'est pas tout le monde au bakoluka moyen ba ya vers biso nde to ko embrasser bango. Avant d'embrasser quelqu'un, avant il y a ko fongo la porte donc pas une personne. On demande toujours la volonté de Dieu, Sarah. Alors si maman botiko benganga botiko bengana bino Sarah. Bobenga lingi ye moko bobenga privé. Privé. Azomona ngai na azoka ko exposer ngo awa ya lingi na via hypocrisie. Alingi privé benga ye moko na privé numéro na za na dicté numéro Sarah émission yanga nga mono ça l'émission mais yo moko ndé tu dois aux conducteur ya émission tu fais tout ça l'émission te ngani na oloba ke na lingi sous dérangement te ko bo déranger Sarah te bo benga ka ye moko te c'est pour mon travail ouais yeah. Si vous m'appelez, c'est pour mon travail. Basa poto, juste là. Botiko benga e. Mibali obo monika na vika tadi. Botika la belé. Botika e. Bomona ba koma mutu munene libanje koma clair. Botika. Botika e, botika pe obenga ngaya. Zo mi mzwa sonde ni nangwana. Botika. Est-ce que nako tuno question moko? Sarah, est-ce que tu peux me permettre na tuno ka question et yelinga ka air tozo sula. Tu étais proche à un comédien. Qu'est-ce qui a fait que Sarah a s'éloigné d'un comédien? Ah, question qui quoi. T'as dit, oh maïle, on a tout changé sujet. Mais t'as dit, yoka, ngai bakaka. Tous doivent répondre. Tous ceux qui s'accordent, oh, on pendant les lots, t'as dit, ça répondre ngakaka. Na tiki makamba moi si, na expe bango batika ngakinya. Ponga comme le cas commissionnaire, baby kinga azara na yo na ko sala pont. Am su yo zo comprendre kinga na ko sala pont. Libala ya commission pe ya bien ezala bato basala libala commission ba bala na pe lelo ba botina. T'as dit mwana te. Et t'as dit yo mo yebsaka nanu obota mkoni. J'attends la volonté de Dieu. Stade Kotonda, ba yembi, babakisi na palais du peuple. Si on a convaincu, si je n'ai pas encore trouvé le numéro, il y a sapato à taille nanga. Ça me prendra du temps. Bon, on a passé dans le kasi. Moi, ça doit être déjà dit. Sarah, est-ce que aux hommes on a besoin d'un côté? Tous les qui s'attendent. Il y a matière, il faut payer sa batte. Je salue maman Nathalie, Nana, maman Nathalie, je vous salue. Hier, dernièrement, maman Nathalie m'a écrit à Salika va commentaire né à Salawana. Maman Nathalie, vous parlez très bien avec maman Sarah. Parlez avec maman Sarah et vous allez bien. Président bébé, je vous salue. Bisika de Zouame Bino papa. Nzambe abate la bino. Alors Bosolana Sarah. Babiloko des fois et comment genenga. Il y a certaines personnes aussi qui pensent que peut-être ndenge otukanga boye ezala pona otekanga pona osala bilo mo boye. Batekeni. Okoma marchandise. Okoma marchandise. Siko basi nyosu na oyela osoboya poani. Okoma PD. Siko kote karango basi olingi basi te la oteko na ni mobalo alinga basi te neti yo na oteko na ni. Voilà Sarah. Est-ce que attends la commission la zoaka te ba pianga ndenge nini yozo linga kutata contacter na ya ona ino. Na ti côté de ngani na zabe mutako linga pianga ta ma commission kabela tanga be na sa elata pont ata ne fiske ta de lo banata allo ozo linga te. Voilà. Ata kokosa bango te. Moi je suis pas un menteur, je suis pas un naza te charisme lekitika. Ata papa na biso kabila za charisme na pouvoir, mais ce que makamba basi a commis faible. Oza charisme makasi bon poani. Hein? Yo zaka na basi na le passé te. Yo ngolo ba yo za na nyo chilelo. Hein? Oza chilelo oza na bolenge. Bolenge sila te elongwa te. Hein? Balongola sachet te. Eh? Ah, na bae yo tadi. Na bae.
pesa chance bato bazoya tokopona mais pesa quand même chance ata kosolola ya pamba eosani nga sikoyo nakomi déranger ti moto akoma ondima tolekiseka aloba ye moko alobela o ndima nanu ye alobelo na miso ya bato boya mpe namona ndenge charisme namona ngo ndenge ozoboya mpenza mpo namona ndenge ozoboya kaka mpo eza nga mais na privé oboya te boya nabenge oboya kasi. J'ai pas besoin au solennel. Je respecte les femmes, mais moi, je n'ai pas besoin au solennel. T'as dit question tout n'est pas kini. Qu'est-ce qui a fait que Sarah, aujourd'hui, aux alaïsos, on a mis à la comédie pendant que tu étais plus proche là-bas? Ah! T'as dit question, non, on est bien. Oui, bien que mon batabouré, ils ont ils ont comme encore awa, mon remsou awa. Ils ont là qui pour s'inventer mais pour la considération dans ce qui est envers les comédiens. Okay. À chaque fois comédien nyo soit bando chama connaît na plateau oyo. Azanga obima na symbole à Sarah Tolate. OK. Azanga te. Na zo sala ngo tepo ba mona nga na danger, po nga na danger te. Danger ya courant. Na zo sala ngo po ba artiste na biso fo pesa bango valeur. Bako ya pa na ngana émission te na zona kabela bango mbongo netike na futi bango po baleka na émission non. Mais la conscience na ngana za otala ki o batu na nga ba oyo otala nga ba oyo sala nga émission na zo cha ba sac awa pona sac moko modèle olingi zwa ke na na mutazwi sac ake na bana mibali baza ozwa ba sac na zoli mwasi na nga zwi sac ake ba o pe a transport na yebi ke ana difficulté à transport na zwi pe transport na pesi na ke ba parfum ba stick ba maquillage mutu azangi elembo na nga ta moko o aleka na plateau na nga azwa ta elembo na nga moko te azate mais boyebi batu nde ba vivara bazara pe na batu na bango ndo mona ba comédien wana ba na ba batu na bango ana mutu ne mo boye pire ye pe a journaliste pire ye wana ta mso akopera na sarate po bazala bien pire wana ta mso ebisi kokinda pa sarate ko sala émission pa nete soling to za bien ayoka ozo comprendre kolo bongo ba yoka te t'as dit oyebi niveau à relation te yoyebi te ke na monde toza to na ba relation ba lesbienne toza nango to na ba relation ba PD na tous les deux mondes art ba comédien na biso média to travailler en ngwana comédien na bima na comédienne na journaliste ozo comprendre to vivre à bongo alors ebele bakenda ta msusu na yambaka mutu mo na plateau asola na été Sarah bando comment yamba fi wana nga na bando ya sunu émission noté bazui ba rando na banga libanda ba yeli biso ngoti na kata ba plateau ba tissu oui so ba moni o yamba mingi ye mukolo neti par exemple et comme là yo bambale belé yo yamba Sarah to la mo yamba nga ezate yo saini na kata makambwana bambale belé voilà eza makambo ekomela nga na ba comédien Sarah bando comment yamba fi wana nga na oleka na nga su na plateau noté est-ce que fi wana tia ya va na plateau azolo ba makambo na bino ba comédien so iba vérité so iba secret est-ce que nga Sarah mna tindi aloba eza lokwa nga na ye na nga na bengisi invité na nga une émission avandi azolo ba makambo ezo engagé ye est-ce que t'as dit mutobi na nga Sarah loba makama mututel loba mama mututel non les propos tenus son engage que l'invité on se comprendre skoyo bahando na bango bazara nango libanda balatisa ngo penga en dehors de ça ba relation na bango bazara na bango libanda wana bayoka na nga te bamona net ki nga na problème na bango menga na problème na bango te bango nde ba na problème na nga bakota pe na kati ba relation wana kuna marché ba monter na ozelo exemple à Caroline oyebi ke Caroline nanu na yamba na émission te nanu na bengisa ete mena komela kae asala programme na yamba tout ça l'émission muta pekisa Caroline et puis ça ela ngoti émission eza Malika Mania Mania ka moko Mania je te salue la Mania je te salue oui bon ça a problème bien balé te yenda na problème nanga po ya finganga trop la fille afinganga trop ouais pour rien afinganga trop na yebi été
na bomela mutu te na finga ete loko te mais afinga nga trop ba période wana basara e click manager na bango numéro 1 yaka nenea basala ba mission ka pour na finga nga trop et yé ba limite les cas mais elle n'est plus dans ça hein? Et même si elle n'est plus dans ça ba passer na biso zo rattraper biso ba limite les cas qui déjà ouais à s'éloigner parce que omoni makambo sala so ba no futo ango amona lora ekiri ba sala wana ezara fin siko makambo ba no sala ngaka même ekiri wana ba sala ki epango yango azonga isima s'éloigner tout se paie ici bas la vue elle est menacée kasi tout se paie ici bas c'est ça la vie na vie omoni tant to sala batu mabe na lobara to futa on alo la tête to futa ngo awa alors na mona malika ko sala émission ko kebisanga na yamba ba comédien nyonso sauf Caroline na mekana Caroline te na komela Caroline na ese mama na komela ko to sala programme na yamba yo yekuta débordaka a débordaka kolongwa même na mamba ya ko yamba Caroline akendaka plus loin koloba kutuke na lingina ya osala soupe ofele pas Caroline à mon niveau. Oui, combien de salons au babenga ngana ke sa souki pona futa ta infronté mais image na ngel le compte à publicité à ba salon ana. Oui, combien de salons babenga nga basala nga maquillage de visage na boya ka basala nga maquillage parce que elongi na ngela très fragile. Na mona muta maîtriser elongi na ngeza ka Agnès coiffure yango mona na kenda ka pa Agnès na sala nga acha nga maquillage. Combien de salons on a na boyaka? Alors, na mona ekolobela ngone émission, na komela Caroline, ngabi o ngana ebite ke yo aramasta na e, et puis soro aramasta na e. Pour muta ya bonne émission, il faut autorisation na yo e utapa na e. Je suis désolé. Est-ce que ngana si nazwa tana komelo na ya na salon na o sanga suki? Est-ce ngana na kipa mama ba suki? So ba moninga même na lati perruque Agnès abenga mikolo ana atenga dérangement. Et aux arando qui y a quand même bâti au perruque. Aux comprendre à force anga parce que j'aime bien rester comme ça. Donc, eza atteint à son sté. Alors, na mona ki anga bi bon, c'est que ba journaliste mususu pe ba dirigeant ba comédien. Donc, journaliste, moi, je suis un couple qui s'appelle comédien, sur lesquels passe à Rangana et pas au bando les cas sousté. Bon, Atali qui a amitié parce que nous avons professionnellement. En dehors de ça, nous avons des matin qui vont un comédien quelque part, tout les tout c'est quand même moi, bango bazako c'est qu'ensemble de fois pe batambolaka. Ce qu'il y a comme la relation à Zaranangonanga, naïe. Nanga est plus professionnel. Inaye tam su ba kota na ba maramo bo pe bazalaka nango ba solo la tam su bien ba yebani on se comprend tam su ba linga ensemble ba tambolaka menge zalaka aoya na plateau avani na yambi c'est fini. Alors par là nde ba comédien ebele to kabwana na bango bongo et en dehors de ça pe tam su sulikamo ko ya na réseaux sociaux na pe sur exemple ka ya Belvina Belvina Sila tam su na peshanga na kati ya ba comédien bango moko ba pe bata bikiri ba groupe bata Belvi baza bata Sila baza bata Peshanga baza skotanga mona ke ngana koteli Sila atala ke so yo sala émission pananga Belvi kuna au sala problème mona ke afi wana kotela Sila yo ki le ke émission panae ba bendani ozo comprendre donc ba problème na bango ba comment relate ngo tina biso ba journaliste bref t'as dit na yo sala pe analyse nga bi bon pona koma Sarah to la pona ba comédien te bango nga pe na star na marque nga et puis dédé ponga na sala succès et c'est nga te na yamba ba comédien na yo yamba ba comédien to na moni ke pourquoi pas pena bando yamba bandiro na biso ba comédien to sala ba émission ba beta ba parcours na bango moni ke na yamba ba vie na nga ba malio sombo awa na yamba ba tebele ba fali ba swaku ba tebele se comprendre. Alors je me suis décidé plus question le cas et comme il y a problème et côté les alliés ba journaliste tout ça là ba rando na bango ya olatanga mais là tu to garder ba bonne relation à distance. OK. To sola na biso ka bien pas to sola na biso bien à distance OK. To sola na biso bien manque ya professionnalisme quand de ça la bango parce que même et na batu mususu ngana sola ne bien na bengisi une émission a été
abi mikolo ana osala ta obela mais au moins na mutu muso abengisi une émission asala émission ka jour oyo bengaki mais abi moyo aya ezate po obela ba misu kuto j'ai même appris une fois moko ya confrère na biso abenga bango ba chose mais ça place au bango ba kenda ko leka nyonso parce que il paraît que ba futa bango ava ba sala ba émission na bango donc ça manque vraiment ya professionnalisme c'est ça manque de professionnalisme pour zonga mwanda musima donc et alors wanga na nigérienne pona mba ini edo funa fute mbongo non boza biloko te la wana penda c'est que boza biloko te yango ndeko wana benga bango penda ba chose parce que biloko te nanga zo na nazo accompagner message ndeko wana abenga bango ba biloko te yango na biba c'est vrai abenga bango ba biloko te parce que star a ko senga mba fute mbongo te pour na visibilité na état dit c'est impossible au moins ba tout o basala ba système wana nga benga bango ba lâche ami yebi o ya zate ya pona lokumu na nga mapeka na nga t'as dit chaîne munene par exemple neti RTNC bengi nga non sara ya to ya mba to an émission mo ya ba femme o ya wa intervenir na isa sko RTNC fo futanga te et bon, ce qui RTNC est canisé au pied d'enveloppe. Merci. RTNC, nauzwa. Oh, akanisi nga ki a reconnaître que to bengi si to invité qui star na biso azota oyo acha carburant. Mais lelo est comment pour yamba comédien faut foutre là. Est-ce que ezalaka obligatoire, il faut qu'on foute à droite et comment obligatoire papa et comment okoki comme kocha ekaka na à l'honneur lokola zali vedette bazo ko sala musala ya malamu na mboka na biso ayepa na ngana servir yema na pese molo et comment obligatoire laisse-moi te dire que comment obligatoire moi j'ai contacté beaucoup à part vient nga fali maswaku asaila kistar monata $1 na pia tenga kuna beta matolo na suka na yamba princesse Ilunga ata $1 na nga na pia ite nanenga tombola mutuka na ya demara mutuka na ya ti awa azala pe trop douce maman to sala émission ni $1 Diane Kamwanga avant voyager viens na ngamba leosom donc ozomona ke muto ayebi ke aoyande ko se faire vendre na média azoya émission azoya comité ka e promotion ya musala na ye c'est ça ayeko cha en valeur musala na ye on se comprend t'as dit eza manque ya professionnalisme ndenge ndeko wana benga bango ba chose parce que ayebi ka banda ofuta bango ba mbongo postar jamais yebsanga bengi Kofi donc Kofi abisio veut dire vraiment t'as dit ngala popianga combien quoi est-ce que Kofi a ko salango est-ce que ini edo a ko salango je ne pense même pas que si la penenga zana so bengi oyamba ya osengola je ne pense pas eza mutu concept a mutu amona ke naza star nde ba bengi na émission eza naza ko ne ko se faire vendre on dirait ba congolais belé ba signification émission te au moins émission eza komiteka ozomiteka ozomipesa image ya musala na ozomitombola na réseaux sociaux ozo comprendre mais bango ba obi concept passe toi na passe na mboka yo concept ba bulaka na ko c'est la sarambo na tuna pe moko mais pourquoi bokoma ko senga mbongo soki muzo abinga na yo côté lo ono nga na ye na chaîne na yo YouTube na leki na émission okozwa mbongo et puis nga na yango ofele mais ils oublient que na ba télévision okutu bakina ko futa mbongo po ba pièce na bango eleka bato wana pe ba gagnaka mbongo mais c'est toujours comme ça bazo gagner audimat donc moi des fois je dis yo talaka ke fali pour pas futur mbongo ça les promotions afutio mais biloko nyonso ya fali olekisa na chaîne no ekotelo la pona calcula ki angote que te salanga ka promotion aux mbongo na ba vidéo non tout un chacun raisonnement purement congolais et puis purement la pauvreté et ça na purement congolais na purement la pauvreté ça montre la pauvreté parce que muto ako quand même ko saisir audimat na yete na succès o ya zanango na musala na ye ako komela donc a sala ba part de choses te okolo baki papa t'a dit non il y a émission hein mais au foutelanga transport to Sarah non il y a émission na za capable il y a émission mais na carburant te au moins essentiellement professionnel mais le comment conditionné au pianga combien to ka kola pebi ngai pas dans émission 50 soit 50 ezate non ça te est-ce que ndeko wana penzo monite ke yango ndeko wana benga bango ba chose est-ce que star a ko senga mbongo en émission t'as dit pour éviter babiloko wana nyonso tout
ndo moni na evita na ngai na tika na nga makamba ko benga ba comédien ba pire nga o tozala na bango bien tosola ka bien omona mutu musubu azab bosola ne bien bopesa na mbote mais so bengi émission yate akosi maladie mais quand même jour wana asali na mutu mususu o comprendre ka ke a mutu na nga talingo sa na émission te otiki na moni yango trop ba o yanga so na bengi vie na nga mbali osomba ya kambango azana États-Unis na pesi ba bon séjour na so na bengi nani Fali Maswako. Problématique. Je te dis sans problème. Qui lobby dernièrement sur makambo yako kengela na makamba toilette donc vieux Fali aza son na compter pe kutu kokot ça na compter na komela eto ya mbebi sombale donc eza na bateau baza facile pa na nga joindre ke na ko bengi buibui et pas na ça très facile mama loso azali mama loso abo elanga émission te mama seka donc base belé babo elanga te Diane Kamanga ka pa azali bana mboka yekuta na benge na téléphone to sa émission a ondima na donc na bateau na yebi ke babo elanga émission te. Voilà Sarah Oyo peut-être que vous avez une dernière question dernièrement pe olobaka na ba émission moko na yambaka yo o evokaka raison moko boyeke baloba bayebisa bango ke bokenda ke pas sarate beaucoup na soke batela kabino poison pona gagner yo moko une fois na yebi te wana ene mikolo mais bango bakenda penza ebele ezaka kala mais likamba poison ezala ngoka ebimi kala mingi te mais bango pena de bakenda chaîne nga bayaka suste ngamo peta na yo mona na bato to sola bien so bengisi ahoya pano takia tourner kuna se ka mutu nga te tamie en couple to garder ba relation le to koma na ba haine ba rofingana to garder relation ngana obiyambala nga bango na plateau na ngate ba ona moni ke bazaka dispo pona nga na yambi bango na plateau yango moni makamba ba comédien na sukola na nga maboko na boaka na mai makamba ba poison ana déjà t'a dit est-ce que bike mama Kalunga na poison ngam na chelie ngana na yamba mama Kalunga te na vie non na yamba une émission te nulle part. Mais ce qu'il y a du poison. C'est la jalousie. Bande ko belo bazu ba poison na théâtre non ba vanda na plateau na ngate. Président Caleb azwara poison. Wana vie nanga. Mais non na yamba na plateau te. Base belé ba lié ba poison mais non nazwa bango na ba plateau na ngate. Est-ce que bango ngam na chele bango poison et puis poison ngo yaya. To saka na bango cop mon côté ngana na média. Ngaso na bina kota base ka siko na sali base. Na uto bina mabina na nga eta mi kishasa mobiba watu wa benga nga na uto sa ba challenge ya Fali Pupa et koti ba page lobisi mukili ese na fingi mutu ponga na créer base il faut kana cha comédien na plateau pona yebana non na yebi komi sala na yebi o naza liko na ngo influenceuse liko na ngo mama Wikipédia na mi yebi naza nani ozo comprendre donc côté on a oloba mamba ba poison yaya to sara musa monter non tshela bon poison ponga na comment jouer na place na yi non ozo comprendre eza na cas que batu moko boye pe oyebi ke ngana yaki na vague moko batu bakoma oloba na tsheli mutu moko boye libaya ba comédie bakoma ya trop bakoma penda ko ya pour na no mona bena chaque semaine zela bena ba comédie ba fongo et puis bazoya na bango pe sans intérêt bazoya na bango pe sans intérêt ozo comprendre mais eza pe na groupe batu moko bakatise bango makola ngaso komo le kapasa rabosananga ngaso komo le kapasa rabosananga ndo moni batebele baleka su na chaîne nanga te mais nazo en vouloir nanga ba comédien tenga linga bango nyos to wa na linga bango na ba o balinga oleka na chaîne nanga na ba o balinga te na linga bango po basara musana bango bien na vanda na tala bango na sekaka donc na linga nanga bango nyos maswa kwa zali vie na yo master nanga au moins des fois vous parlez situation où il y a un pakaloui pour toi Sarah bazo elani qu'est-ce qui est bon t'as dit oyebi likamba moi sina mbongo rando wane sila raté moi si t'as dit moi si akoka bola lipasa oyeba ke plus quoi na lipasa na e ba uto kota bakabwana pona mwasi oyebi babungisi même batala na bango nzamba pesa bango ya retravailler ensemble ko sa musique pona mwasi o akena kwena mwasi aza capable ya kabula papa na mwana aza capable ya kabula yaya na leki aza capable ya kabula patron na ba travailleur une fois ka ako satam aeli mobile preuve te une fois kana ba papa Diego moni ntele alinga inga a vérifier na été mbala moko coupe ozo comprendre donc makambo le kana entre Pakaloina et Fali Maswako ezama moni makamba basi esengaka nango preuve te
donc ngai côté ya Pakalowi fallait ka comprendre Fali pour Fali a ondima o moi si na ebisi 1000 fois que o masoka o nani Pakalowa ebisi mais vérité likamango tamsuka moi si ndayebi cause ape fort akosaki tamso alinga Pakalowi te tamso ezane lo mo Pakalowi asake c'est ça qui était moi si alobeli yango mobali na sans maîtrise et kaboli bango ndenge koki okabola bango wana mais sinon eza ba biloko mo fallait ya nango na média te moni ngai na mona côté ba comédien mibali on dit ba se respecter mukie par rapport à ba comédien basi ba ya rapina na maramna réseaux sociaux te mais neti Pakalowi susu na Fali maswako ba bato ba ya na bango na ba problème na média te mais ko ya na maramandengwa na média ezala ki important te Pakalowi lo bango vous comprenez c'est qui vraiment important te Pakalowi lo bango parce que ils vie privée. Donc, il y a comédie, il y a vie privée. Voilà, et puis, bon, excusez-moi le terme, hein, peut-être qu'il va te belé beaucoup tenir guerre, mais excusez-moi, non, mon ango comme le col complexe. Notre confrère Kulutu Bandeko Ndeko Nabiso ya Congo Mokili, apparemment, Adoyoué. Bande ko ebele awa na Kinshasa so bengi émission bayaka te baboyaka mais soka ba komi na poto asala émission akiko sala donc émission et puis na émission na akoluka abimisa na makambo yo alobate na vie na kati ya émission complexe wana ezalaka na sur quel plan sur quel niveau quand ils arrivent dans poto mbango kuna et complexe bakoki no kobimisa makambo oyo non babimisa te na vie o bakoki kobimisa te o peut-être eza sensible et ko nuire et pas bande ko misus et ko sala mabe na ngambu mobwe okokota pe na conflit mais awa biso to benga kabino ya te complexe donc bande ko na biso surtout même c'est bongo mais yeba et pas Adoyou et kuna poleka faut futa coupage moi j'ai des amis on a autant à commenter ba chroniqueur ba na poto na ba chroniqueuse ba betela biso bi aya bango to aya okofandise pe na sanzete depuis azala ki wana azozela yo o sa émission donc depuis okofandise wana même ata 1 heure du temps azozela yo mais awa moi des fois to pesa bino respect valeur moko bazo lengela yo parce que to ebido musala bosalaka sincèrement il y a ce qu'on appelle les non-dits hein tokoki ko banolo bango boete ezo sala passe et moi ce qui me fait trop mal na makambo ba comédien nyonso komba maman livre maman na mona passe une maman azo aider bino nuit et jour nyonso boko tsakeka azana famille azana mobali azana famille ya mobali oyo pe akopesa mukongo azo sunga famille ya mobali na famille na ye mais au moins elle est toujours présente avec vous mais beaucoup tisakaye kaka na makambo na bino naibite Sarah ton impression kozala na ba argument nini par rapport ya ba makambo nyonso ya ba comédien elekaka il faut kaka kombo ya maman livre et comment lokola kombo mobo eza na facilité ya kotanga azali ex première dame une première dame yeba la tsake kuna baliwa c'est pas baliwa ba comédien ba comment on l'a tsaye ton analyse de par rapport à ça dit on dirait ko sunga na mona le roi ko sunga congolais ezaya moko pe mabe parce que ezali sumu tadi eli sumu parce que tala mama wana niveau sungi bato tala mama wana niveau kundi ba comédien soka ki okunda ba comédien zala kaka abomaka bango yango akundaka bango mais nous apprenons que ba makambo yango eza banzela bango moko ba frère na ba sœur do eza bikota kota na bango moko mama na komane ka victime eza bikota kota na bango moko eza bikota kota na bango moko donc makambo na bango ndenge bazawa na ba vivara nango eza kisi ba vivara na ba kisi na bango akota abimi mais ba retour ezalaka na bato ba sunga bango tala tadi congolais okozala mwana za oyo kanzala oye na ndako po sunga yo za biloko na ndako ozo chede na sane a manger mwana pa aller na suka na mwana ke lobita msu mwana sali mwa diarrhée to bake mwa tadi obike ocheli mwana wana poison obie kindoki te tala niveau moya ko kabela congolais za suste siko tala mama oninga zo sambwa pona gentillesse pona ko sunga
Oui, que ba comédien na valeur ou ba commune on lelo so mama ni mama te. Non, il faut qu'on se le dise. Il faut qu'on se le dise. Maman a pessi vie et puis azo continue ko sa vie malgré ba finga malgré ba luka ko zoyer ba témoin na mambo ebele mais est-ce que c'est important t'as dit respect ba respecta kata kombo ya muntu a soutenir kayo. Pour nini à chaque fois non on a ba comédien nyonso. Ce qui a le lobby, exemple, quand tu as un coup tout le temps, on a pas maman Olive. Oui, mais qu'ils ont manqué à respect. Ils ont manqué à respect. Tant que comment on dit que batang en pam pam bate pour ça autant comment on dit pam pam bozo sumuka. Ce que maman Olive comment mutalinga sa l'émission ache maman Olive na suka. Mutalinga le balikamo nga kutu maman Olive tanga me makanga tanga tokendaka na avion maman Olive or bato belé ba gagner vie lelo o bakana raté na monde de théâtre ba so maman pang maman Olive a pesi mapang. Mais siko et puis aussi je vais signaler quelque chose au moni biso mokili mobimba c'est donc yeba biso ko nyo so congolais azalaka abebisaka na ye wana ezali ndenge ya ba congolais et puis ba jalousie mosusu ekotaka et pas maman ndenge na comprenant il y a des comédiens ba frère nanga misusu na bande ko na biso misusu oyo baza que lorsque ba poussa na kapembeni ya maman bakana projeté bazalaka na idée te maman ko ya bodo tu ni yo sara na salelo nini wana besoin nini abandi ko kwanza mutu ezana ba comédien mususu biso toyoka maman sala o donc ki ko sala mais vision tellement za moki yango ezo sala que non bazo kotika la ka ba pauvre même sur le plan moral et spirituel. Jalousie ezo kotaka ndenge nini ndeti par exemple je prends un exemple excusez nga bo tenir nga rigueur te ndeti belle vie par exemple à Koutanina maman Olive à me lier un projet par exemple j'amène un projet oyo maman projet nanga onga na memi oyo eza projet aboy eza projet aboy et koki ko sunga et koki ko construire maman ye à PCM forte lobby ba moni belle vie azalaki na téléphone moko komi na 2 téléphones lobby kuna komi na 3 télévisions lobby kuna komi na 5 télévisions jalousie ezo kobotama au lieu ya kozwa mutu ya kokoti sango na kati ya musala na yo po donc oyeba nini ona koki kosala po et apporter lenga ba game boya bien positif mais toi tu es là pour chercher ya ko cultiver motema mabe nzambe abatela bino nzambe azala na bino awa ndi na moni to kabwana sarato la soki ozali ne loko mo suka to loko mo to kabwana terrain ya ba comédien faut faire très attention. Il y a des comédiens qui sont des CIA, il y a des comédiens qui travaillent pour des hommes politiques, il y a des comédiens qui travaillent pour récolter les informations bisika tout ça, il y a des comédiens bazana ba c'est que ngai na za bonne nzamba pusanga musika ba comédien ne ba pusa ne bango ba comédien ba linga plateau na ngate. Faut faire très attention na ba sujet na bango parce que au moni makam na bango nyonso ba solola na ba groupe ono ba ko sala groupe mo privé justement pour na bango pour na makam na bango mo bo soka ba bano tinda ka ba audio 2 minutes après oyoka ba audio na ba page soki ba luki nani asali loko amona na kate ayeba na kate nani odo asala mais or biso nyonso tozo mebengana ma copine mon ami mon frère moi na maman aimons-nous vivants témoignons-nous réellement vivants mais na makambu okomona ka fuite mo bibimi muto ko bimisa ayebanité yango na mes frères contrôlez justement votre entourage tu fais quoi et avec qui et ça tape et memela kayo nini moi j'aime ce travail j'aime mes frères j'aime le comédien parce que nazana ba papoto solana bango bien parce que moi mon maître c'est le président Roch Bodo wana aza bras droit donc baza ba exemple moi je garde de bonnes choses pour na papa wana mais lorsque je vois tout autour na bango il y a des parvenus au bazo ya pour na ko étouffer musala oyo beaucoup de personnes respectent moi ça me fait trop mal. Merci Sarah. Merci Tadi. Non, rien à dire sauf que yango mona na vie so moni et là mo zo sale aussi mbaté ko force à nature peut-être nzamba zo épargner on a danger. Et j'ai vite compris pourquoi na solara bien na ba comédien mais belé ba changer la phase ba ya plateau na ngate peut-être oui peut-être nzamba protéger ngana maramo quelconque tala neti ba poiseuse bima ba mama kalunga c'est que so mukwango ya na plateau na ngengelo ba le ala na micro Sarah donc
Dieu merci de m'avoir épargné. Il y a un moment une vie, na force à la nature. Merci. Merci Tadi. Je te salue. Fifi Wechi la star, je te salue. Kim Kimora, je te salue. Elle s'appelle Nene Wechi. C'est donc aussi c'est mission au côté de la famille Wechi. Il y a un moment na bayako. Lobana na Mama Zozo. Mama Zozo, la femme de Papa Noé Mavakala Nzing a mis le respect au la cour suprême. Maman Deborah Lubanda. Maman. Couleur à Calgary. Il a ma mère à Calgary. Maman Deborah Lubanda, Bazu Wapi. Sukawana. Tosuki, oh, obosa ni moko. Nan. Mama Bijou. Nketani. Mama Bijou Nketani, c'est-à-dire Yazali Lokola Alpha. Bijou Mama Alpha. Bijou, Nazoliate. Nketani. Mama. Moi c'est Papa Noé Mavakala. Mama Zozo. Nazoliate. Nani Zela nani Maman Deborah. Maman Deborah Lubanda qui loa ba mère à Calgary. Nazoliate. Maman surprise. Nazoliate maman. Na lembi ko zela surprise. Ikia. Zelaka. Zela yo po sali lokola ba nanyo ba sengaka émission va ya mbongo. Bisiko mabanga osali mamwa Bercy. Tenga nazo senga mba moko nga na sali libanga te nazo senga. Merci to bon de livre to kuta bala sima. Te. Émission ici oui. Nga nazo senga. Mama Zozo. Kilo ba mère à Calgary. Nazo zela. Mama Deborah Lubanda. Kilo ba mère à Calgary Maman Zozo, la femme de la Cour suprême, la femme de Papa Noé Mavakala. Nazo zela. Nani Président bébé. Et monsieur Sili. Président bébé.